Les abeilles, Morozambora. Prise, pardon. Bonsoir, Prise, miel de sang. Bonsoir. Voilà. Action. Petit Abraham. Petit Abraham. Alex Ngan. Des fois, tu sais. Mila Sarayo a amené un outil. Bajika. Voilà. Toi, Eh. Toi, 2h du matin. Et là. Faire attention. Moi, Bajika. Et là. Ils sont ce que tu as dit. Et là. On a place où nous sommes musiciens, soi-disant musiciens. Et là. Même écoute, tu es habité au Chimbiriki, Pangolais. Voilà. Tu es si tu es Miki. Bon, où tu es ok? Tu es ok, Mexico. Eh. Tu as ça, you m'en as besoin de un côté. Eh. Ils sont des massas, on pose à mettre sa miel, Et là. Il faut faire beaucoup d'attention. Voilà. Alex. En direct de Njili. Les abeilles. Les abeilles de miel, surtout l'Espagne. Et là. C'est un frère. Massananga Mignon Abraham. Moi, classe Nabiso. Wana moi antique Nabiso. Laura na oyebisa que non monima ya Njili wana. Et quoi ça ote? Vraiment akengela ngo bien. Ah. Akengela ngo bien azela TV na biso les pâtres roleka. OK. Biso to leki après ve na biso ne fe regola roleka. So yende ngazana to tiki na Mignon Abraham. Kengela pena maya Njili wana so ye fe na biso les pâtres leki. Apprenez peut-être Royo moi répond-moi mon ça les abeilles de miel de son. Neba mema ki yongulu. Oh, mon peu miel de soie mais biso siko to go sala musala. Ko sasko musala. La kati Espagne. Biso nguluté. Oui, ça les abeilles de miel. Miel aza muninga na oti. Tela lelo tela ba gene. Tela ba gene ba ni. Songe. Ma gene ya soin, ya propre tala. On va tout on t'a salité ça. Donc les abeilles de miel. Nguluté. Tande doza. On dit même massa na Abraham. Il a ndenge sur miel mais biso do. Faut la ici qui est en ndenge monti. Ba on a miel, ba ndenge monti. Donc il y a ndenge mon biso. Donc c'est ça les abeilles. Il faut bagisa que non. Mignon Abraham, il faut penser moi qui ngodi quoi. Faut penser moi qui ngodi pour oyo. Ebe mabolingo sunala na motema. Nange komi opola nekopola kokunda ngo ezate. Kolobaki nanga okende ko luka mosala nde bengi yo papa yo kozonga. Nzoka yo kende epe yo zonga yo bala pe yo botia papa bombe langai. Nandimi na bokola tia mwana patience na fidélité un jour ekofutia mboshilela ko. Ah mona yolo. Nateka matembelela zando natemisa bilolo ponduna moto bana bakola. En Espagne donc toujours dans nzela toujours on ils allaient bien nous surtout les gars bien avec chef de guerre donc là je vois directement il y a Dadi Mavungulé les Parisiens Allez Katanga Katangé donc Jean Loboko l'honorable grand frère en moto donc je vois encore antidote débat forme DBF Europe en haut de Dembenza Tripoli mon père mon père avant Messamo moi à Paris et puis Mochua Makuba Eden na kati ya Paris wana fait les abeilles de miel tozoya quoi ya biki bana tu ya poto Allez Katanga c'est ça quoi et puis tolo bana Robino Mundibu Robino Mundibu devoir ça va devoir ya tika baje ko benga nga ona na coin na ya na ba studio petit na Robino tika baje ko benga na coin na ya na ba studio na betela ko bani ngana na niveau orchestre na bino obligé vous comprenez ngana na deux passeports on a passeport vert on a passeport bleu vous comprenez faut faire attention je suis pas ton ami là vous comprenez donc nengo kendara ngabe na ki vous comprenez donc tout le monde nengo kendara ngabe na ki alors ngana ki cop to qui to travailler quelques jours, tous on à Kinshasa.
Alors il faut beaucoup faire attention. Mais la masse en a binoté. Mon nemi la biso ndenge ba mema rabino tant mila isa bino. Rappelez sur Mignon Abraham qui a King la Maya. Petit Mignon Abraham. Petit Abraham. Après au rejoindre moi répondre aux aboué pena to condition na Maya Njili. Petit Abraham King la no Maya Njili. Petit Abraham yo na robeta yo. Petit Abraham yo na robeta yo na episode déjà. Na robeta yo. Ye ba bese libéro. Yo bese libéro. Bese ba chance mo ko dinga wenye. Bese ba chance mo ko. Faut chanter. Pena salite o che ba choko. Isabelle, international. Isabelle, Petit Abraham, yo. Petit Abraham. Voilà, mesdames et messieurs, partout dans le monde entier, en direct à l'aéroport international de Njili. Alex Ngandoumouna Moulouba, les Benjamin de la presse, mon maman, tout ça, la vidéo, auto-émission, en direct à l'aéroport international de Njili. Il fait déjà 2 heures du matin. Il a habité Ernini vidéo, et comme il a dit, maintenant, sur la 2 heures du matin, en direct à l'aéroport international de Njili. Et l'autre, sur la Nile. Déjà, on a début, pour comprendre que ça, on a les abeilles du miel de son. Le solo là, ma solo, au moins, kala. Le bac est miel de son, alors qu'il n'y a pas de musicien. Le loyo, on est bêtis, miel de son, ensemble, on a musicien. Destination, Espagne. Baki robeta ba concert, baki tombo là toujours, vendele ya Congo, baki représenter culture congolaise, dans mboka Espagne. Dès qu'on a constaté déjà dans début, on a chef Mboloko, on a artiste on a Z, Bamboshi li passe ça, il me remet des sopas on a déjà bazo so vol, ça me l'a négocié déjà bazo mata. Donc il n'est pas. Sans plus tarder tout sur déjà négocié, on a Bamboshi li passe. Mboshi aza on a tout sur déjà Mboshi vite fait. Alex Ngandou. Après Mboshi. Yeah, Alex Ngandou. Bon voyage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, à ton aéroport en Chili, on a le droit de théâtre, mais bon, on a déjà mis dans l'aéroport international en Chili. Qui na localité, ma qui na international. L'impression nous a mis par rapport à la orchestre miel des sons, orchestre mosaïque critiqué dans ma tembélé. Fini en autre disque na marché, mais disque en mode le bébé t'a raté. Le lot est beau kende. Europe, bon matin, espace Schengen. L'impression des années. Non, le banon boué, nous c'est un théâtre. Le monde déjà boué, tout ça désert. L'aéroport en Njili. Donc, déjà boué, direction de la Espagne. Ok. Au moni, bateau belé, bateau balubara, on dit que ça n'a intérêt de bétater. Bon, on a évité ce que tu vois qui est Espagne pour que nous salami. Parce que Espagne donc on est à l'angoté. Au moni, ce qu'on a qui les arabes, on a pas jaloux. On a pas jaloux. Biso mama wangulu on a très bien. On a pas jaloux. Au moni, ils ont mutu musu savanda nega pour le bama bemo pour hein, na ko dénigrer comme mutu. Vous comprenez? Mais la conscience na yimo de travailler que mutu on a ofinga on a ko fingeti. Vous comprenez? Parce que les leçons qui en Espagne grâce à Mbora Misara et là parce que banze mon biso ezali disque na biso ezali on mtesali game ma biso Espagne et en ndenge ma biso 2021 Afrique du Sud bato ba osanara to beta concert 2021 Afrique du Sud ti lelo orchestre bele kinda kuna etikala longolango tout ça la plein de dégâts. Vous comprenez? Ils ont internet so beti miel de son officiel au monde ngo beta na jobo to beta Durban plein de dégâts na tangi komba batute mais orchestre kinda bango ba yibi bata souda fa benga biso information ya lelo sikoyo pas désert ngayo na chez biso te dans l'aéroport ya Njili ya ba GT valise nanga ngoyo bilamba nanga malili ya ngoyo parce que miki il est déjà malili za trop parce que la biso vous comprenez le loto ki miki li grâce à Mbora Misara ba tona to baloba on bolanda bango te baza ba fitol vous comprenez bolanda bango te bolanda bango te ezana mutu mususu ofinga ne miel mais bibe nga niveau na ngeza ndemo na miel te mais fingi ne miel par exemple le logo wa mutu wa moi sana nani babenga yena ni ona o utana papa chéri ona azato to mikebo nani Azara médiocre. Abraham, ceux qui Abraham. Asa médiocre. Avant leader, l'orchestre ni.
orchestre na papa ata mbanza ngungo kinda na ba misete yo za leader kenda kutu oti ata mbanza ngungo kinda te abeti yu arena brasa kutu ngo telemi boye fleuve kabolo muna brasa na ngamba koma kutu te obengeli abeti yu arena toza ndenge moko na abeti nini autubeta ba yu arena autubeta ba arena minene na bino bo saka na musique bo saka na bino na musique bo mo saka na vraiment abeti yu arena ah ouais do yeba zolo ko ngulu ba memi pa fali biso so za ndenge biso toza ba ngulu te toza ba musicien ya miel vous comprendre ba musicien asa ngulu ngulu aza ngulu aza misa ya mouvement na te bazolo ko ngulu te aza pire petit te pire petit vient à la tête na musique pe kalora vient na ngape miel robe manga Alex pire petit vient na musique za la te faut longola yelo ko wana musicien aza musicien yo e olobi dande na boye na fongolo orchestre na ngai na ba musicien na ngai sala chemin no sala mamuna yo ko ma pire petit mutu mo bwende yem sama mina za pire petit na mona ke pétrole les padres papa o mona rien les padres oui mais ça siko eza ndenge zo mimangona te ya uta bese bejit les padres da wenge maison mère mi la da wenge maison mère c'est normal o moni descendant sona ba vie ba banda makambu batikila ba petit na bango baleka c'est normal azana vie na ye mais ye eza nango à côté avant nega boyo lalola mungi bandu finga miel miel ona kutu nega boye ngakutu na leki ngakuna zande yuzande mona miel abraham yuzande mona miel ata ko bandeli mokili uzande mona miel te miel emba banze musala succès na mboka oyo miel emba ba voko ya danger oyo sala ba succès na mboka oyo ya danger vous comprendre lelo pena mutulu ko abraham mona masa na abraham mona so ba chepe na boyo ba temisi micro ba chemboshi ba cha abraham oyemba yo yemba ni papa ya yembi fort ya tikela biso ba code moral ayemi nini ayemba ba code moral ayemba ba oh banze mo chala bese code moral na yo Francis ozolukela yo nini nakeno rabu yo mono yebi nonze mongo te do ezanze momo yo kala te code moral ko do yango na ndeka miel so yemba ba vukolo kwa ba mama yo bayanga sarazo so sena motema yo préféré okendenelia nangi nasalini mama ntowalini mira muri mele mo ba vukolo kwa ba nalingi ozala molongani nanga mosusu te chérie okomisinga kiwele mon bébé nasala nini je suis devenu fou chérie mais ye mokonde ngolobaki nanga o comprendre ntayimba ba vukolo moza ke souvent ni boina parler vous comprenez ce que yo vanda boye mutulu ko Abraham ovandi na yo no ngane na boye na zande mona papa ni bosa kana musique sala eza ba mission mususu ba leader ba pesa bango ba chance na ninga yo bi Abraham biso te bima sur la BCBG mususu Abraham bazoye na BCBG na ninge ke bazo Abraham na ninge ya kombo ya mona camp je bisa uti bongo bazoye bongo komo nani Abraham Abraham Yusuko, et puis en plus, ça a gagné mutu mongo, moi loketo ba nini, danser, vous comprenez? Ba forcer, ba pistonner, ba commencer chanter, ayemba ta mo muke, mais ce ko yemba on a voix nini ogoyemba, c'est ça le problème. Ogoyemba nini. Donc, ils pour nous dire que Abraham, bien les potes ton ami. On sait mon ba na bino bo surveiller mbo ke déranger. Bien, on surveille mbo. OK wapi yo tika bato suivre mbuka ozana dokite ba mimi na potolo kwa ngulu 5 ans nango de Jésus doki 5 ans visa dokite ba biso visa doki mukanda za visa te oh papa mukanda mutolo kwa mila na mukanda 10 ans eza ndenge mona na vie na biso fali wa memai moni a renouveler avec à 10 ans ndenge mona mie. Voilà, merci beaucoup Mboshi to poussana okende Europe bana robozi la bato belé pe na ba commentaire ba cha nyel na limba petit ne bongo ba okima Mboshi ko zonga to rotika on est dans un langage de ba congolais comprendre on est dans un langage de ba congolais ba so mise memika ba to na potoka ba okima il pas venir biso pe les pas dozai bongo maman sananga pe za na genda aux États-Unis bandolo ba pika bongo ba ya ba okima sananga shawal na pese pe mbote on a bien mis d'enfance nanga genda ki ba aux États-Unis mais ba déjà na sima ça fait ba okima les États-Unis bazongo ba kisu deuxième tour bazongo vous comprenez do yakande mona biso à part musique ndo mona ba français ba mboloko vous comprenez mona ba kutakite ba titi ba petit na biso ba bilengi ba danseuse ba mémoire ba animateur biso to bana mielo wa vie ba petit na vous comprenez parce que c'est très difficile
Vous comprenez? Très difficile na bato non autant ni la yoke avant d'ibouer a mimi na poto a kimi na poto. Mais singa bena no kimi na poto na sa kap ni nga bulu nga ndu. Nga kap na nga ndu. Nga na boto ma musicien. Omoninga na bota ma musicien. Na za musicien fabriqué telo ba bra. Na za bena musicien, na bota ma bena musicien et puis na bota mo na oyemba. Vous comprenez? Nga la yembi dana ba age ba 8 ans, ba 9 ans na bandi da oyemba. Oyemba na mikolo. Vous comprenez? Vous avez des conseils dans le quartier, il y a danger. Vous comprenez? Vous avez parlé de rien qui n'a pas de l'eau. Donc, on a la musique qui n'a pas de l'eau. Il y a des gens qui ont pas de l'eau. Nous avons des musiciens qui chantent, qui ont il y a bohème. Il faut lire bien. Comme ça, il faut lire bien. Il faut lire bien. Je vois là. Sonio, vous comprenez? Voilà, merci beaucoup Mboshito. Oti konto zo bandi découpé mususu au bazawa. Badba ozulu na poto bazela nini et puis moi quelques dédicaces na bato ba otala yo peut-être ba ozulu na niveau ba Espagne. Bon tembo la ezaka Espagne to bo tembo la mambo kebele. Quelqu'un peut préciser. Bon biso ndezana direction biso zana no Espagne. Donc kina no Espagne après ba makamu mususu wana za yeme monda loba no pitina nga esa obeta moi tobo. Côté beaucoup à Paris, moi tour Bobis moi tour na côté Tour Eiffel, beaucoup à moi Belgique, au Baluka, on a bani ninde au Gozonga donc. À part ça, en Espagne toujours il y a déjà lobby en Espagne, petit journal ouais, toi dans l'élo. Toi dans l'élo, toi dans désert. Le journée il y a l'élo. Tu dois peut-être à 20h, 21h tout dans l'Espagne. OK. La ville a servi donc toujours on a toujours il y a poser la biso. Là, je vois directement mauvais aller Katanga Katangé. Antidote de bœuf, de forme. Donc, je vois l'honorable Junior Loboko, grand frère à moto. Donc, les boss, David Etoko, Tchacho, Wampreso de Kanfunfu, donc, petit noyer, mauvais Christian Manson, les véritables Japonais. Maître de Don de Bolumbu, un PC grand frère. Donc, petit noyer, merci pour tout. Merci pour nos autres. Tout ça là pour nos petits naïos. Le DG Trésor Iko, le DG Moïse Moudila, il y a Tony Labila, il y a Papi Labila, l'honorable. Donc, président Jacques Nevri, Azota la président Jacques Nakati Nevri, Azota la Bino. Le président Jacques. Il y a Moshi en haut, donc il y a Bambo. Si, surtout comme on a bien, tout le temps, et ça bien. Donc, il y a Bambo, il y a dans le monde entier. Miel, il y a des musiciens, les abeilles. Il y a des gens les abeilles, Bango, il y a des bazouya. Donc, Moutako Sabinote, oh non, Ngulu, Nini, Té, Bamise Bango, Moshi Muna, ah oui, de beaux élèves surtout beaucoup qui apprennent musique. Il y a bien autre au Sabino quoi. Merci beaucoup, Alex Ngambuyo. Voilà, merci beaucoup Mboshito. Se rappelle de la moli Chief Azawana, tous aura Chief rapidement Chief Azawana, balobi Drumer Azanga Mandefu. TV eza radio TV eza radio T bana monde entier dans la carte aéroport international Nanjili TV eza radio T tout ça bongola Okonzi Mboloko Drumer Azanga Mandefu. Bon voyage Mboloko. Merci mon frère, merci vraiment trop gentil. Yeah, okay. Héros, toi, des heures, toi, selon le nègre, non, s'il te plaît, pesa et le on a channel, non, il est mon lili et tout. Oh, et bali déjà. Eh, pardon, désolé. Ah, to banda ngo déjà siko po biso to kenda raté mais to kei. Donc au moins bato ba biso ba ba que ba nongo bazaka déjà temps. Ba propre déjà. Vous comprenez? Voilà, donc ba ya Julien mananga ba bi makambo. C'est nanga anité par Ibi Marambo. On se comprend, donc tout à déjà de sang. Alors nous voici, de Dembenza Tripoli, Ibi Marambo. On se comprend, donc Mundele nanga dit merci. Tel Maramongo le quoi qui yango. Donc voilà, on a choisi. Chief le lobo nyata, sol espace à Schengen. Les pressions les années ni. Tout qui non bon, les pressions les années les lots bando bandi carrière là pour la première fois. Donc on a espace Schengen. Les pressions les années. En tout cas, je suis trop ému, très ému même. Donc, bateau tout balinga les abeilles, bateau tout balinga mboloko tempo, ba minanga ya TikTok par-ci par-là. Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, tout petit, c'est la promotion par-ci par-là. Les lobbies sont bango yo, zo qui t'a déjà Europe, espace Schengen. Donc, il n'y a pas trop à dire. En tout cas, tout ça, on a essayé au moro et au saranati, quoi. Vous comprenez donc, tous ont mérité. À tout cas, pas grand prêtre, pas leader, pas patron. Mais on pas dire, mais pas petit naïe, pas petit nanga. Il y a ça bon, donc c'est du wéré chez lui. Et puis, du voilà.
Donc ba petit nga ba o mérité. Ba masa musu ba na kati Ouais. Mais bon, voilà. Tellement le bimam ba masa musu ba na kati. Pour qu'il n'ingana qui n'a pas faire visa. Il est que chef du gouvernement. Combien de visas à la côté les abeilles? Eh nanzambi na Mali déjà banini. Mais en vrai dire tous qui na 18 visas. Tous on a 18 visas ba masa musu ba na systématique. Nga na ba masa na ba Francis na ba Mboshi en tant que en tête. Tout bazala trop télé parce que c'est la visibilité qui compte. OK. Donc il y a mon préféré tout le ballon quelque chose avant tout décoller on a quoi atterrir là sur deux okende. Donc tout ça qui 18 visa et puis tout ça la boulot vite fait tous on Kinshasa et puis tout continuer ba activité dans mission. Ouais, juste pour combien de temps par rapport au tout le monde ba ndeko musuba qui na ba sala 3 mois ba 2 4 5 mois peut-être puis nous OK pour combien de temps? Non, nous on est parti juste pour une production. OK pour une semaine. Une semaine. Yeah. OK pour une semaine. Donc précisément il y a une semaine OK. Tout bête moins vite fait pas près zoom. Est-ce que ça peut ba salle pour Mikolo ba rien peso René un chef. Ba rien tout le monde ba fali pour porter beta you arena faire rigolo déjà obite la personne d'Idas Arena. Fabrice kuna casino de Paris na bita ce que bito pe arena mo pe zali kuna bundi. Pour Robino Mundi déjà chez les biso Zénith de Paris na 2024 na ba faire Robino Mundi ba chez les biso pe Zénith. Mais est-ce que ça la monnaie pesa? Ouais Alex, na bisa kauma sana Alex Ngandu mon frère déjà et je respecte beaucoup. Merci. Na ba émission na tout na les kaka lobaka, nous on fait pas les choses comme tout le monde. Eh pe ba sala miné na tabo sala roba ninga te no ba kopiara kaka. Nazo kende na bara toujours to sala ka eloko neti ba tout so tout. Il y aura un temps pour ça. Moni lobi tozaki ba province belé les lots tozawapi na njili international. Donc OK Espagne espace Schengen. Donc il faut comprendre. Donc il y aura un moment pour ça. Donc tout ça précédé. Ne ba beti ba si so beta ba salte ba salve kanga mité kufi pété. OK. Ya sika pe ko bima ka yango pe peut-être to y a peine ba sal wana et pour bonne information na tozala peut-être ba premier ba groupe oyo ba beta na arena de Kinshasa na to bana na Kinshasa. Ah, il on est beau inaugurant. Bison de toko inaugurant do ba premier orchestre o bison de to banda wana. OK. Vous comprenez? Donc voilà, basal wana o ba beti, c'est pas mauvais. Donc ils en ont ma bêté, ils en ont bien. C'est une très bonne chose. Mais basi ici ko beta te. Ba on pété mutu ba banda. Vous comprenez? On a kin. Bravo na bino bat bo bandi ko beta. Biso to ya. Et puis voilà. On continue, voilà. Donc, il faut qu'on prépare le relève. C'est que toi, Robino déjà ça l'icolo ya miel des sons. Tu as Robino na makambo te. Kasi asobete déjà Zénith, tu asobenge DJ. Asobete déjà te. Ba propos na ye, soki na landa ki so na marché ba monter. Alors ki donc soka 8 ans ebele akobeta kaka. C'est-à-dire c'est pas encore précis. Mais soki pas beti, c'est bon. Mais na yebi ka koyembelo côté ya saka ba biloko na sala ka wana. Akobeta nika ba ozo comprendre. Bani. Ba biloko na liboso na betaka. Mais keba. Obweni. Ba mitenge, ebi betaka ba mitenge. Robino betaka ba mitenge. Comment on dit? Na bien. Omoni tipana. Auto salanga ba système moko na ya na orchestre na. Nani? Robino auto benga moloko tempo. C'est bien de zo vieux ba omoni ka mtache Zénith de Paris en envié. Mon cher. Non na njilit. Alex, non njili tane naza. Robino bengio. Na bitane naza. Bato ba tanga ba ebi, ba vina nga gilet mananga ba ebi, ba nite pa ba ebi, ba sera nga batindela nga ba la. Mboloko tempo. Sala boyo, zo comprendre. Nga zo ba code. Zo comprendre. Ba plus 33 et on na chom ba plus 1, deux fois te. Ba masa nga Jean-Paul Komi. Ba masa nga Mputu Munoko. Placide, ba ebi makambo yo. Batindela nga ba la. Nga na ko envier mutu te. Zo comprendre. Tala ndenge naza na chez biso. Tala ndenge naza. Nakenda na mikilité na okende sikoyo na aéroport. Ozomo ndenge naza. Monte ke tantan. Sikoyo. Mutu na DJ. Ozala pe DJ za mabete. C'est pas un chanteur. Moi je dois être à côté d'un chanteur, une personne qui doit vraiment chanter. On peut sabatu. Oh ça yako yoka rumba, la rumba congolaise surtout. Tu comprends? Donc moi je suis pas là pour nous aller na bina te. Parce que côté ko beta boye yo yebi. Donc on a beta kana banga mutu te na génération na ngana o kakola pesa kodia, apesa baguette. Oyebi
na mboloko tempo tourner azanga mandefu mon frère so na ke mikili so yebisa ngai na ndenge moko na banga na ba robino wana to ke mikili biso tu vous comprenez nana en plus to pe ndenge moko te nana passeport vert nana passeport de service OK bleu au biso tout ordinaire voilà donc nana passeport bleu na passeport vert nana ngo deux OK to poussa na mo boy to solo la ngo vraiment nana deux passeports donc to pe ndenge moko te mo ndenge ya luka mukanda na pe na luka ngo to seke to ndenge moko OK oye ndenge na forme manana ba mise na mikili ko tshena makambo te vous comprenez ba masa na ba petite ba danseuse baza na kati ba bandi da checking biso dans la retard parce qu'il faut te répondre biso mais la biso mboloko tempo il faut respecter la presse OK parce que la presse ils a quatrième pouvoir après ba institution mususu donc voilà biso te respecter bino ba masa baza na kati alors pour ça il faut comprendre que pour les mboloko faut appeler non passeport vert OK et puis ils ont ba mbata déjà on a vu dans mbata Schengen on comprend mais voilà donc abenga nga hotel ndenge za boyo foya donc même oza a semendeni ngana ni fona binote il faut nga yango on a gagné comme malili yo ko kosa bana maika te ngai te ce sera na benga lever nga muzeki ndinga venanga toujours la sable toujours le part de la sable na bengelo ye a s'en charger na yo pour on a pété ba vie. Tu comprends? Voilà. Voilà, merci beaucoup. Mboloko tempo, tous appelés Francis Z Balobi, Mona Yolo. Tous appelés Mona Yolo. Pesara mo ba dédicace na yo, pour tous appeler Francis Z, avant tous voyez Moko, Morami Saramiel des sons parce que babi déjà la 4 héroïne. On a minito yo. Na bi ke Mokili et Moni, ils ont vivre ba image. Les abeilles Tukei. Francis Bisenda, batu nyonso balinga mboloko tempo. Francis Bisenda mon ami je te salue. Donc boss. Tata moitié ba petit omba poton depuis les États-Unis. Okay. Donc c'est nanga anité pas. Avandika mboloko tempo olingi nini? Ta. Allez au code. C'est nanga anité pas. Pembe. Et puis Canada. Okay. Ya Papi Muka. Viens nanga Julien Mananga. On a tout bon ba kilo batu ya plus 1. OK. Bata Canada. Viens nanga Julien Mananga. Bogart toujours. Vous comprenez? Donc viens nanga enfant Bokolo. Toujours Bogart. On a tout numéro systématique. OK. Ouais. Donc là je vois maître Dodondondo. Cabinet Ulusieka. Viens nanga le maître d'Aduboto. Donc il est aux alarnés toujours. Gary Nteke depuis Angola donc Nadège Yan Fumama Yoyo. On est ensemble. On est toujours ensemble. Elisabeth Bakeito ou melanga biso trop minité. Photo zonga. To kana mama lili wana ba yuma ba yo kaka. Biso to yo kaka. Ta de na bandi. On a da blende. On se comprend. Voilà. Donc il vient nga Kennedy Mumvul. Madika vient nga yo bito zalaka na toujours. Sans yo ma trop. On a mis Shadrach Nteke. Le DG Trésor Iko. Son Excellence. Christian Manswana. Les Japonais. Ils font la chapeau. Donc, son aimant trop. Donc, son Excellence. L'honorable. Freddy Lanfel. Yécoute une raison à Kabou. Mboloko tempo yana flat. Yana 2 mois. Donc, Malami Kadjaba. Ya fiston qui du bureau. Eh, na soute premier. Ya fiston qui du bureau. Jogo Jamba. Donc, il bosse belé. Na bi ki bola nangai. Junior fan congolais. Tonton Lévite. Vous êtes belé. Vous êtes tellement trop. Donc, voilà. On est ensemble là. Toké na biso. Moi, ça n'a pas Star. Moi, ça n'a pas Ridi Pipo. On est ensemble. Ta masse na bino yo toujours ba combattant. Voilà. Tika Marambo. Te Alex Mungandou Marambo. Voilà, merci beaucoup, chef Mboloko, bon voyage. Tout sera déjà Francis Z. Merci d'avoir tout le monde. Président Jacques na 4 free. Président Jacques Balobi. Francis Z, Mona Yolo, Romi Djiken. Balbi de Yolo, Espagne. Ah, président Jacques, m'a monté tout solo là. Mayoland Juliananzita, au thème ingénieur Dominique Kialanda. Mayoland Juliananzita, Madi Mayo, mon thème ingénieur Dominique Kialanda depuis Luanda. Bon, t'as la biso, tout solo, héros. Ba 2 heures, na 4 ba 15.
oza kinte neza ke ah yo déjà to nabosani mutu moko nakobosana ye te obosana ke déjà ve nanga Rabi Virus et puis Chris le Bruxellois do ndenge eza bona na oya Liège nakota ona na mamo mbala moko ba plan ça keza wana benaka ba danseuse kuna bangwana kuna benaka ba danseuse côté kuna benaka ba danseuse pe kuna ba mona ka bango déjà bangwana kuna voilà merci beaucoup Francis Z tosana yo awa Francis Z Alex na biso héros na ndenga ba Francis Z en direct aéroport international de Chili dans le bi destination Espagne l'impression les anonymes non kimeza nango tozakadia pembe na muto azakadia na makambo ti tozakadia na kati siko eza dia ndako tokota OK tokota mais est pas Schengen dessus oui sur le début quoi eza début siko ya Schengen c'est que bamboka tu o ba mission ba tchara makelele tu ba kei ba zongi biso peut te accomplir mission parce que ba mission ba kenda Afrique du Sud ba mission ba kenda Angola ba mission ba kenda espace Schengen et là les abeilles de miel partout ba tout ba kenda biso peut to kenda ngo kamwe ezate parce que to yebi force ya moto to zakana e to bagi ke puissance ya miel de son to bagi pourquoi to accepter ko travailler na ye dès le début ya marambo oyo. On est vraiment ensemble, tous tranquille, ban Espagne. Basé là les abeilles de miel de son toujours on a déjà calaté. Mais et là que la bateau belé Francis Z balobi marambo ba poto de ko ba bateau belé ba ko mocha makelele. Peut-être comme sous na nganga mo ka presse non c'est retrouvé la héros la carte aéroport international en Chili par rapport à ba relation sous de tous à la bibliothèque ba frère na ngai. Ndenge ba orchestre belé ça la makelele so ba voyager bu selongo en silence. Pourquoi silence oyo surprendre mokili et bon mata vraiment Espagne. D'abord au monde a déjà nettoyé d'où. Ça déjà d'où c'est que ça eloro oyo to sutuke la ngote et to sutuke la ngote n'est pas dit que ndé to zaboué ceux qui te suivent visa parce que na Congo na musique ya Congo de ndé to zala aboué ceux qui orchestre suivent visa c'est que batu musunde bazawana baromela maïté on dirait bazo vivre na planète mombo ou planète pas ba vivre na biso tunde to abo to vivre na planète terre vous comprenez vivre na planète terre mikili sila na ngote atoke na mikili 1000 fois c'est que ngapeni na oke mikili bo na omona ka mikili onde yo posaka nini omona ki eza na ngo na devoir moko te poto tia ba frère na biso mususu makelele belé po biso to zui visa d'abord visa o to zui za grâce ya musala oyoyo biso to salaka et puis grâce ya album na biso oyo to beta na kati orchestre oyo na biso keno album préambule oyo elobisa mokili elobisa ba artiste belé album préambule na biso disque moko ba to ba comprendre ke qui est miel de son disque moko préambule wana ekinda na biso Afrique du Sud disque moko préambule wana ekinda na biso Angola disque moko préambule yango wana pe emema biso espace Schengen c'est que batu oyo ba se gravera na niveau ya media ekinda na betambusa biso na ba province na biso ya Congo to na ba Lubumbashi to ke ba Idiofa par-ci par-là c'est que za na batu oyo ba lekaka na TV ko baloba baza ba danger o bango bazwaka ba vie ya danger c'est que ba vie na bango danger nezaka ba vie ya moyibi ko ba mona bango te abeta pe nil pas mais biso to lobela yango te mais bango ba ka osacraver na où est les abeilles de miel de so ya mboka misara miel de so donc to ba ke non à sa puissance c'est que ça na puissance mais Francis a dit lobi makambo disque ngo lobi sabatu ko fanda na mokili oyo mona artiste na biso héritier wa face à presse à 1500 ceux qui $1000 je suis sur la bosanité peut-être pour la somme ba yembe la yenzembo ya mel de son zembo yemba matele zembo disque ngo lobi sabatu par rapport bon moi ce que baloba na terre disque ngo beta na succès mobulu wana ezaki nango ba délire ya biso to tozala na respect moko boye omoni douceur toza nango yango wana eza respect oyo président na biso miel de soie azalaka nango c'est que toaka na droit ya komanke respect na mutu moko boye te c'est que mutu moko boye oyo nayebi ke non c'est un collègue ya patron nanga héritier Watanabe Goga po tobenga ta boye
au bato romona hypocrisie na roza na sens moko ya manque ya respect envers ye comprendre wana eza ba délire na ye eza ba délire na ye asala émission na ye abimisa mbongo wana eza ba délire na eza ba sentiment na ye mutu na mutu azala ne bato ba pays to ba nini démocratie eza démocratie mutu to aza na droit ya liberté o ya moni akoloba eloko na ye seke nde toza boye soki mpe mutu mobo aza ta musu na gabo batuni nzimbo moko ya intel ta musu ye pa koyeba nzimbo na ye moni na biso tu towana kati Afrique wana ya kutu makambo ya kolanda te préambule wana yango bakosaka YouTube te bakosaka YouTube te bakosaka réseaux sociaux te tala na miel de son officiel TikTok Instagram partout romona ki tobeta kaka album préambule tokina Angola tobeta préambule tokina Afrique d'ici tobeta préambule partout biso tokina tobeta kaka préambule c'est que préambule wana bat bayoka c'est que ti totambola boye déjà eza préambule mon eza préambule album wana préambule ya koloba kutu kino et créer mo ba polémique moko boye non wana eza nango ba c'est déjà passé lelo nde sikoyo biso nde toza awa biso to konza lelo lelo nde to abna lelo pena boye na kati aéroport awa biso to konza orchestre zo konza na minute oyo nde to aboye lupango nde to aboye est-ce que rozonga mais na bien et comme Ralika rozonga na biso eloko moko boye frère na biso jeune frère na biso Mignon Abraham ba memaki ko ngulu azo wana jeune frère jeune frère t'es mon frère c'est un jeune frère wana leader passant c'est un jeune frère na domaine oyo ya musique ya koyemba et pas na yo onazo biso makambo solo te bon aza jeune frère na makambo oyo moni cop onde to akaboye eza na bato muso abetaka na vita nazwaka grâce ya obeta na vita po coach moko wana azalaki frère na ye to azalaki oncle na ye to relation moko boye okomprendre nga nazoloba na makambo koyemba aza jeune frère na nga parce que yaza danseur ah bon oh mais tout le monde sait que non c'est un danseur azalaki danseur na danse wana bavi na biso ba Roger Ngandu mwa mawa ningi sala kaka ajoue ne bavi wana ba Roger Ngandu ne ba Roger Ngandu batu basala epon OK mais oza mopanzi sango sala le nécessaire oyo d'information yékout ba mema ngulu azongi mais si otala mutu oyo ba memi ngulu oh bato Espagne bato ba benganga OK ba memaki ngulu mais na kingulu ne azongi mazo manquer patron oyo akoki kokoti pe na liste wana akine pa azongi yango tobiki toke musala déjà tokindaka toyaka malgré eza tokota espace Schengen eza nzela tokinda ngo nde totambolaka partout tokango tozongi mais na wapesa ye kaka devoir moko boye Abraham Mignon Abraham eza bina devoir parce que asalaki ba délire na ye ba bujoba na ye to ba memaki ngulu lota mbanga ya makasi ozoloba trop oyo ezaki ba memio ya komema sikoyo yo mutu ozo ondo kolinga o manquer respect miel de son tala ameni ba jeune oyo c'est que yapi ndemo ko bibenga ba mema c'est que na minute oyo to pesa ordre et ndenga zawana monima ya njili monima ya njili totiki wana na kati ya maya njili Mignon Abraham monima ya njili wana telema na maya njili wana plus atelema na ngambo ya Shekina atelema na ndambo na ngambo ya Shekina po avant to lega to sambela epe mukie wana avant to sambela mukie wana po azala protéger osoka leki na kati ya mai wana akiango na loyenge mabe ozala azela si pe na biso le patre faire gola zo le kakala troti awa nde ya osanini akoki ozwani pe mopepe akende akota mwa kimbuta mela mwa bière mais pour l'instant Mignon Abraham tingila mayanjili miel de soza master na oti voilà moi bambote to kabona awa poto kota na kati na mo bambote ouais aromi samu na kati à Paris et puis venanga mocho makuba Eden na kati à Paris
tala lelo miel de son na bosanité les jeunes producteurs Chris Ramsès de Djobour Malami Kajaba le mystérieux de Yolo bana tu ya Yolo tala soldat na bino mwana bino obotika na maboko ya vene ya Yolo miel de son lelo oyoyo asali honneur ya bana Yolo musicien na bino pe ya Yolo yo petit na ya mabele afongolela nga déjà motema quoi o miel azavi na nga ya Yolo mais na ndenge musala to respectaka musala to sala musala te kina bando lobaki no ata na sali mbeba na kosa désordre na ko bando ina ba master mususu pongo miel azavi na nga Yolo non na pasa musala eza pena ki to sala pena musala to yamba batu to bayaka bana tu ya Yolo musicien na bino yeyo ya fiston taki di bureau Moloro tempo alinga boye Junior FC franc-congolais alinga boye puis Juif Noir Junior MK Montox na bosanité venanga Joël Congo Mobutu Joël Congo Mobutu ve yo ebika nde to sololaka Kikika Embe Obama de Cape Town Maître Guy Gamvoama et puis Alex Mwamba Lorient de Djobour Gelor Monglisho Maëlle quoi voilà toleka kuna toleka